Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous et encore une fois et toujours. Merci Nanenge vous permettaka. Papa Modera Kamata akota na kati ya ba salon na bino. Lelo masolo nini na kati ya ba salon na bino. Masolo moko ya mawa. Masolo moko mona ke mokonzoza motema mabe. Mokonzoza motema mabe. Bino bakonzi, boza senani, se batu te. Boza se batu, eloko moko ezate. Aujourd'hui, chance comme lelo mokonzi, yeba ke avant za la mokonzi, ozaki peka ka moto. Et si ka batio wana, yeba ke mutu moko azaki avant toi et mutu moko okoma après toi. Bakonzi na biso tozo ko se poser la question. Bazali tous na mawa, bazali tous na mawate. Bozo diriger nani? Parce que bozo ba ke bozo diriger au nom du peuple, Mais peuple ango, est-ce que bino za tous na peuple oya za ko ndima penza lobi we, yo lokolo za wana yo za occupé makambo ya peuple. Peuple akamati andimi yo abetelo maboko na esika ozali wana puisque ozo sala musala malamu te. Likambo na ngolo ba lelo eza likambo, je m'adresse particulièrement et pas ya gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Monsieur le gouverneur, depuis ba nommé yo na esika ya gouverneur, nga papa Molière nazaka toujours na simana yo. Ba campagne nyonso sala na ya malamu na ya mabe mais na part na nga na moni ya malamu puis ozo sala pour na peuple nazaki na sima na yo ba archive na nga naza nango gouverneur André Kimbuta Yango na ndimi te na Kinshasa mutu moko aza nango na musala nyonso wana obandi wana obandi nga papa Molière naza na sima na yo. Chaîne nanga ya tamukolo moko te kamati elobi atelika moko contre gouverneur de la ville puisque je savais que et ça facile cause à la gouverneur te dans un territoire aussi grand que Kinshasa, ce n'est pas facile. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, pendant qu'on flattait yo, mais ozaki gouverneur le plus populaire à Kinshasa. Moutoma qui a démontré le contraire. Et pour tout le monde, on a démontré à l'Ikamouanate. Bref, gouverneur André Kimbuta Yango, papa Molière a toujours été derrière Nassimanayo. Wana, Moussala eza Moussala. Bakio admiré, bakio critiqué, mais eza Moussala. Qui salo au Sala Kawana, Nazaki Nassimanayo. Problème, ya bakinois, ozaki Nassima. Batuso balele lio, au moins, ozaki toujours na baction moko populaire. Mais est-ce que André Kimbuta Yango azali sous populaire? Question on a tous à se poser. Puisque Gouv, à la veille, il y a Noël. Noël est dans 7-8 jours. Au Kamata, au autorisé, babanda rosala ba bouclage, pana DGRK, vignette ya DGRK. Ah, Gouv. Oh, bah ben akayo ya André. Population ben akayo ya André. Et si li, bah bossa diango. On dit très bien que, bien sûr, il faut y très bien parce qu'ils sont des gouverneurs de la ville. Au Kamati, bah on atra. Bah société bonioyo, bah ça refoute à bangote. Bah fonction publique. Bah toi n'anyonso actuellement tozo loba 10 mois, 8 mois, 3 ans. Le gars en a lac. 3 ans, bah ça refoute à batouté. Monsieur le gouverneur, est-ce le moment vraiment au Kamata, où on a récolté ma vignette? À 7 jours, il y a congé. Na makambo, il y a vivre au niveau social, au niveau financier. Faites, il y a Noël, na bonne année, ça sacré pour les Congolais. Pour les Quinois, puisque il y a Quinois, c'est le premier Quinois. Au Kamata, le bien, non, bon, voilà, bon, on a la bouclage, pour récupérer Mbongo. Ah! Eh, Gouv, va récupérer Mbongo. Pourquoi toujours à la fin de l'année? Pourquoi toujours avant les fêtes? Puisque les Quinois, ça fait déjà des années qu'ils ont fêté les sous-soutés. Liboso, monsieur le gouverneur, c'est que tout le monde a des conteneurs, ils ont côté ya soso, ya ba, ozomona ba kititi batalo. Carton yampiodi 50-60 $ Gouv. L'os, n'en parlons pas. Babiloko, il y a nécessaire.
ozomona bato importaka biloko bazokende olela na gouvernement bakitisela bango faciliter bango importation chaque année à la fin de l'année scandale poulet oyo esi epola gouv tosala accordanga interview mpona makambo kaka oyo ezali toujours à la veille ya fête lelo biloko ezomonana te lelo biloko nyonso emati talo. Monsieur le gouverneur, André Kimbuta Yango. Théoga nini, le grand Yao, Azao de Layo. André Kimbuta Yango wana profite pepa na lancer message yo e utie pa yanga email le grand Yao. André Kimbuta gouverneur le plus populaire à Wanakati à Kinshasa. André Kimbuta no boye bake yeme gouver. Le grand Yao yo pe songi.com. André Kimbuta André Kimbuta André Kimbuta André Kimbuta d'année en année gouv tozala na nsima na yo mais c'est ce que tozobelela André Kimbuta mbongo ezomonana te bato bazali paye te bapoubele bazolongola te balabala ekomi lokola ya tsunami babwakela yango tsunami mpo na nini puisque entourage na yo monsieur le gouverneur yango ebandi obima na bajournaux te bakangi DG ya DGRK adjoint na ye bauti okanga bango mpo na nini bango bazokiaka munene bourreau matamata bourreau bazokiaka minene mpo na mbongo ya bataxe ya bavignette oyo lelo baza koboucler toute la ville donc bafuta mpo na ke bango bakamata bafêter puisque il y a ce qu'on dit en français il y a un non-sens gouv il y a un non-sens à 2 semaines il y a fin de l'année basala babouclage babalabala nyonso mpona nini bana kofuta vignette mais vignette wana soki bafuti yango nde kolongola basalite etoni na kati ya ville ya Kinshasa baimmondice yango nde okamata ekozipa bani de poule wana ezisu bani de poule te bani de coq etoni na kati ya Kinshasa soki bataxe wana balobi bareporte yango bafuta yango na janvier ne fiske bato bapema gouv non ya André bato pe bakamata on est asphyxié. On est asphyxié, la population est asphyxiée. Soki bakamati au reporté likama on a pris des signatures ya gouverneur de la ville de Kinshasa André Kimbuta Yango. Je ne sais pas si gouverneur mosusu na Lubumbashi bozolanda biso na Kisangani bozolanda biso na Congo bozolanda biso bino ba gouverneur ba numéro 1 à la population ba représentant numéro bino nde ya yambo ndele ya kosala penza collecte bouclage pana kosenga vignette oyo mbongo baza ko détourner yango awa na pesa félicitations et pas il y a conseiller spécial il y a président de la République Luzolo Bambi Lessa aoti okanga nani monsieur le gouverneur mais DG à DGRK adjoint na ye tozoloba aza mokangami heureusement basali Luzolo Bambi Lessa conseiller spécial de la président de la République na matière ya ba fraude na ba makambo wana basali ye kasho na ngombe na ngombe mata contribution yata 1 litre ya couleur bakamata bati yango na ba bar bakotisa bangifi bamiyibi natangi muto moyibi te ne Luzolo Bambi Lessa akangi bango akotisi bango kuna mpona nini détournement mbongo wana ezosala eloko moko te olie bapesa yango gouverneur de la ville akamata actionné
kolongola basalite na kati ya Kinshasa ba DG wana na ba DG ya na ba conseiller soki juridique sauf financier bakangi bango te bwana kimoyibi je dis bien moyibi ngai te boke nokanga luzolo bambilesa détournement babongisa nzela balongola ba immondice ndenge toza ko se plaindre, c'est facile de critiquer mais généralement bakiluna pe balinga kofuta biloko wana te mais balinga kofuta biloko wana te ba taxe wana te pona nini baza ko tunawa eza ba Facebook eza ba journaux ebimi lelo botanga ba Africa News bani monsieur le gouverneur na futa taxe pona nini ah puisque ezali obligation il faut to bongisa ah mais babalaba ndenge komi ba immondice ndenge tondi to futa taxe à 15 jours ya Noël na bonne année soko futisi yango na janvier eza mabe tant bien même eza taxe à 2016 et alors te vous le gouverneur ba taxe wana ba vignette wana ale to bandi na janvier bo futa 2016 to komi na ba juillet août ale bo futa 2017 pas à la fin de l'année gouv André Kimbuta yango pas à la fin de l'année puisque yebi bien pe que mbongo wana ekobima soki mbongo ebimi puisque ekomisa siko bilanga ya ba gendarme na ba policier mbongo wana ekobima ekoti la DGRK wana ekoti la DGRK mais déjà DGRK aza na cap aza mokangami mbongo wana ça siko akobongisa balabala ngo mikolo nini y a pas moyen vraiment d'organiser ça au début de l'année biloko pe au premier temps qui gouvernement tozomona ngo te o eza komona na talo eleki ono ya babola gouverneur oyebi bien que le premier mobola eza yo puis ezaka soki to leleli yo ndenge wana yo za toujours na ba action moko populaire et populiste bato bazondima lisusu te à 15 jours gouverneur balabala moyen kolekeza te pana okoma na ipen obandia na ville okoma na ipen il faut ça la 3 heures du temps puisque balabala ba gendarme bazo kokate quoi que mikolo baza ko sala pe ko féliciter bango bazo me ko sala mais ezo simba te embouteillage eleki baya ko bakisa lisusu likolo ba vignette wala pana ko sala nini pana ko bongisa balabala mais balabala outi obeba chaque année balabala ebebaka usage unique mais tout ça là on a janvier batuka moi ba respirer taxe sur taxe de ozomona taxe eleki gouv bova nini ba soin frère bangona bazo okanga ba taxe eleki mais toza komona musala ba taxe wana izo salate a soin frère azo okanga Bralima akangaki Matadi etc bakangi awa bazo kokalisusu te puisque lufu ezomemela bango lufu elingo baliwa hein tosilisi wana gouverneur André Kimbuta yango gouverneur Nestlé azokanga bomana bakim magie bani bazokende eleki bofandi pene ngwana ah naloba na nani puisque bon yoza gouverneur ya ville Kinshasa nazaki na privilège nazaki reçu par le premier ministre Bruno Tshibala. Monsieur le premier ministre, il va y avoir encore plus de chômeurs. Vous allez rendre encore la ville difficile au gouverneur André Kimbuta et surtout au général Kassongo pour la sécurité na période oyo na bampiaka oyo et lingo matalisusu na ndenge moko ya kosakana te. Pe oyebi yango bien. Ba statistique ya ane oyo tokoyoka yango sango. Pani toza ko prédire, bah oui, eza analyse. Ba société wana nyoso bazo okinde. Ba société wana nyoso bazo okanga au vu et au su ya gouvernement. Ba ministre baza wana, ba ministre bango moko baza impliqué na ba vol. Bon, vol, façon de parler, détournement. Détournement, c'est le cousin à vol, boulette, na, côtelette. Première fois, na faire appel na humanisme.
Il y a André Kimbuta Yango. À la veille, il y a l'élection, il y a gouvernement, on se ressaisir. Kamata, oh, ils ont un message, déjà, papa mon lire, oh, yo batunyon so, ouais, nazako, les papa mon lire, mais ozo yib sa gouverneur, papa mon lire, mais ozo yib sa gouverneur, ozarakana yete, tout le monde a rayona yete, ozako yib sa yazo mon a passé à bakinois te. Ah, les lobes à dobi tout nan, ceux qui, gouverneur, mon a passé à bakinois te, c'est vrai ça, les lots. Monsieur le gouverneur, yon doza gouverneur, yon doza autorité, pour la toute première fois. Depuis que Naza Pembeni Nayo, Naza Kaba reportage, il y a Misal Osalaka, la toute première fois, n'a se permettre, n'a interpellé le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, Tobenga, alias Ya André. C'est Yomokondo ko apprécier, Yondoza Mokonzi, et affaire à suivre. Bilo Kwango Tozo Moneza Koyate, Bilo Kwango Kamandambo Eza Omonana, Yokatal. Bato Babando Sala Feti, Bakamati Ake Osomba, un demi-sachet, il y a sucre, bati yango na kati ya mai, bati colorant. Yoka musique makasi, danse moka kosakanate. Bazo melande, mai ya sucre. Bakomo teka ba déchet, oya ba makayabu, to ba fongoli makayabu. Mi piko wana bazo teka yango na ville na yo, gouverneur. Osombi ndunda. Obwaki yango na kati ya ndunda. Oka rom, ini ndakala. Oka Rome. Oko luka libakute. Loko moko ezate. Congolais a comme on dit, poussière ya bandakala na ya babitoyo. Bitoyo eza, yo moko yebi yango bitoyo eza nini. Donc, monsieur le gouverneur Mawamingi, Bikamoana, si y a moyen ba reporter ango, batu ba kofuta kaka, ba okima, ba okene wapi. Na Libye, baza oteka bango te. Toko ya kaka awa na yo. Bikamwana ya ba vignette wana et surtout au moment où bakangi bakangi ba responsable bazwaka mbonga ba vignette wana wana zana DG DGRK bakangi DGA bakangi inspecteur bazana kacho et pas luzolo bambilesa et tozana secrétaire général à urbanisme na etc. pour la vente ya bâtiment ya UAC wana zo côté lango après message oyo na memilio ya pare batou baza kolela pe motaroti a doute bo autoriser biso les a marché to kamata to faire passer micro baladeur et pas population ni bazolo la gouverneur que na fait à l'année gouverneur déjà batou ba oleka ngona mpiaka na bampiaka s'il vous plaît basa lango même na janvier to na février mboke kotika se ya biso ba mabule ozala se ba kobongisa ngo soki pas soki pas ma soki fani mbote soki wana ba konommer moto mususu à moins que ba do bazali innocent mais wana ba konommer moto mususu na DGRK pana ba banda ba misala ngo ba kosala ngo dina la veille de la bonne année ndebo ka mabulu wana ou bien ba kotina ba camion pana elongola ba imondis wana. On ne peut pas se mentir à soi-même. C'est ça la conscience. Conscience oh non, non, ressemble les conscience. On ne peut pas se mentir à soi-même. Ce n'est pas le moment, il y a la population avec des taxes, des surtaxes, la société, bazako kanga, bazako kende, bazako mona, l'aéroport, l'entrepôt est comme vide, il n'y a plus d'importation. Na ba onatra na ba matadi biloko zako ya lisusu. Donc voilà, ils sont surtaxés, les qui Nestlé, Bralima, ba onatra, tous ces gens-là ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est en ce moment-là que Bokamata, Bossarba bouclage. Bouclage, on a payé mon repéka réseau, on a arrêté. Et on a pété. Puis c'est Bajanda, moi, Bazawana, Bazu Bilanga. Bajanda, Bazu Bilanga, par la balle, de créer les sous-embouteillages, mon commence, monsieur le gouverneur. André Kimbuta! Les Gragnaou, yopé, songi.com. André Kimbuta! André Kimbuta! André Kimbuta! André Kimbuta! Chaque année, à la fin de l'année, scandale. André Kimbuta! Dans la ville de Kinshasa, on tenait à la festivité. Batika nana makamona ko vignette batika population tambola no
tokolanda yango na partir ya mois de janvier ntango fete ekosi vignette tobi totikana me bato bakende kofuta vignette parce que ezali mibeko ezali devoir civique bakontinue kofuta vignette na manini na banque po crédit biso tokotika mentalement mais elingi koloba te ke soki totiki nde bato bafuta te bakende kofuta mais à partir ya mois de janvier tokobanda lisusu recouvrement force